esika bango bakolemba na bango babeta lisola sapato bakanisi na kata na lokolo baocha bapwana via mwana moto pokaka na komi mokolo babosa nililo basuka moto ezana monoko ya nkolo na osala minene na via lioto bonso na kuimo solo. L'argent n'est fait pas les bonnets mais ça soulage. Attendez les gars sami à kozwa. Nanani mama l'air ne a pas soula. Pasa volu kambo on a mo et tout na roulage. Bon basala kanango chako bata mate tendance ne kakabima. Kozanga nanga na soupçonné Paul Kagame pardon bo me mangana bima. R2C tozana gouverner mate tozana belima. Baba bato pona combat député sous sa peuple lis-moi. Aïma aïma aïma. J'accepte pas la vie comme elle est, je dois la façonner à ma manière. 2018 jamais tofandanya. Mindu kitobenga na kabila tosana ngote agende libela tosana ngote union na opposition tosana ngote tosana ngote tosana ngote kitobenga na kabila tosana ngote agende libela tosana ngote. Esate ke soki na omela melobo nazate na posa ya miliki biloko ebele na sana posa kosala wapi makoki no kimamba muteme na toki na bundi bitumba keme na soki kindo ki c'est lorsque on a envie de travailler même uta ko peso musala zate et en même temps bacha biso bakala bakop na biso mike mboka bakunda mutolo nanga basute na kana bango ba gente na komi lokola kaka kimbambala na kotindeka ngapona avancer ba difficulté mususu ya vie silisa kakobanga net mutu ya diare nazona nga silo na banda kokoma na finga gouvernement perdre bolo bananga teke les infractions pour soda qui makana bitumba baolo takobega ni l'élection réaction nangé ko sala nini tant qu'artiste qui vit dans la zermite un disque public et c'est la pesa mingi bongo tosala baklipa kanda tosana ngote bituka kanda tosana ngote banda kukolo bate tosana ngote tosana ngote tosana ngote tosala baklipa kanda tosana ngote bituka kanda tosana ngote. Ceux qui ont placé Joseph Kabila au pouvoir ne savent plus comment s'en débarrasser. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. La France, la Russie, les États-Unis peuvent porter cette initiative, entamer un travail de fond liant sécurité et développement pour que la paix revienne dans l'Afrique des Grands Lacs et si c'est nécessaire, par la force, par la force, par la force, par la force. Tata Zambi, Samuna nini beto kenda dilaka tangunoso. Ngeto baga nyonso pesi milaka beto me Samuna nini